Katia Ediba TV, moi la Congo. Bonne année na bino lisusu mingi 2025 eza l'année moko ya prospérité, année moko ya joie, année moko okolanda chaîne oyo na bokebi pe na bwanya. Papa Edi na yela bino toujours masolo kitoko otobengi balisi toile. Balisi toile oyo na yela bino ezali ba masolo oyo édifiant oyo côté ya peuple de Dieu oyo alingi atambola na mibunga. Oyo peuple de Dieu oyo azalaki na souci peut-être likambo moko boye ekomelaka ye ayebaka te akosilisa yango wapi akokende nango wapi. Ndeko luka pasteur na yo epai osambelaka mema mikumba ya baproblème na yo nyonso epai na ye, ça fait mal. Oyo likambo na kobeta lelo ezali ndeko moko ya mwasi asalaki songi na kati ya famille. Nena yebisaka bino chaque fois papa Edi na yelaka toujours ba petit résumé na yelaka bino ezali lolenge ya kolakisa bino ndenge mutu atambulaki na masumu na ye. 2025 oyo na yebisaki bino na koyela bino makambo ebele ya kosakana te, makambo oyo kosalaki ete ya yo peuple de Dieu oyeba lolenge nini ya kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Bandeko oyo balandaka chaîne oyo bosambela mingi diable azala mosika na biso. 2025 ezala année ya prospérité na yo na makambo tolelaka pa nkolo esimba erate te esimba lokola ndenge ya ndeko na ngai Guy Masudi esimba lokola ya Iko Kampanda makambo na ye nyonso asala esimba lokola ya papa Edi Diba TV ye moko ndenge asala masolo oyo esimbi ya yo pe esimba bongo. Donc napesi bandeko nyonso oyo balandaka chaîne oyo Ediba TV lelo tozali le 4 napesi bino nyonso bambote ebele ndenge bovandi liboso ya etando mpona kozela koyoka nini papa Edi ayeli bino. Sans plus tarder tokoti na petit résumé oyo ndeko mwasi abengi biso ndenge asaliki songi na kati ya famille, ndenge abomi famille, ndenge apanzi famille, ndenge akati famille. Otolobi ke kindoki ya bomama ezalaka mabe keba sala ningele na mokili ya Tata Nzambe yo mutu okolanda ngai soko mesana kosala biloko wana tika yango parce que bana basi ebele lelo na Kisasa bakomi basongere numéro 1 bakoinvente makambo meme makambo oyo bato basali te meme likambo oyo yo papa Edi olobi te bakosile likambo mpona motema mabe po papa Edi akoma na chaîne motema likundu yo ozoloba ngo na nsima benga soko na oloba ngo liboso na oloba ngo na télévision mokili mobimba ekotala ngai yo tika likundu wana tika jalousie parce que yo ozokoka kozwa te ozwi likundu na yo tu te dis aux gens que je suis très belle mais ozozwa libala te ndengeni tika motema mabe tika ba faux information Nzamba opambola surtout soko okoti na kati ya émission na nga osengi nga clé na opeso clé ofungola clé mpona 2025 odémarre tika motema mabe na janvier wa février okota bie napesi mbote na prophète Nico Maloba naza na okala mingi te na mboka na o Rosentenville mpe tokosolola na molai mpe na mozindo yebisa bandeko bapasteur ebele oyo boza na bango na Rosentenville papa Edi akoya. Napesi mbote na prophète Pachu prophète monene na kati ya mboko Afrique du Sud. Bonne année 2025 na famille na mobimba Nzamba monao pe Nzamba pambola yo na makambo ebele oyo ozali kosala. Bandeko l'histoire oyo ndeko mwasi oyo abengi biso oyo tobengi kindoki ezali pema, kindoki ezali don, kindoki ezali motema mabe, kindoki ezali la jalousie,
likambo ezali likambo mama bokilo. Mama bokilo, c'est-à-dire quoi? Mwana oyo ya mwasi aza lokola missionnaire. Mama na ye akoma kotinda ye ba mission na ndako ya grand frère na ye. Akendaka asiyonaka nini ezoleka kuna, et puis elle amène ça chez sa mère à la maison. Et uti wapi motema mabe. Mama na ye, donc abota bango mibale. Son grand frère zokande mama na ye bango akomisa ye femme na ye ya butu otubengi femme de nuit. Bandeko ebele ya basi bana mokili oyo précisément na Congo epai na biso bokende komona ba pasteur na bino. Je vous dis, yo muto okolanda ngai kota commenter pe aimer le papa edi aloba makambo ya solo. Moma oyo tokomi nango na 2024 na sakolaki yango te mena akoloba ngo lelo na 2025. Bana basi ebele bakoma na ba mari de nuit. Euti wapi? Kusangana na babibali mususu ebele. Wana lisitwale wana mobimba eza koya ezali na nzela na koloba yango. Basi babengaki nga pa mutu. Akoma na mari de nuit. Ayebe pa ya zwa moti mena kokanisa. Basolo mingi ayo comprendra bimanga na mobali moko boye ya batu. Tika yango. Tika molimo ya kozwa video téléphone. Oko benga mibali mususu bola kisanaka bolumbu. Ici on dit que rien que la vérité sur la vérité. Na kate Diba TV papa edi azali monganga spirituel. Na loba yango bien chaîne oyo baboti bapara bakoko bana bakolanda biso de partout. Mais moi je viens enseigner et puis vous édifier comment koyeba lolenge okotambola na mokili ya tata Nzambe. Na pesi mbote na petite sœur na nga propre Mboya Sabrina mokonza ba salon na kati Afrique du Sud. Mamu national Nzambe apambola yo. Okende liboso 2025 fongola na yo ozana mo déjà. Sans plus tarder toke na mozindo ya lisolo na biso oyo toye nango na mokolo lelo tozona na spot publicitaire tomela mai ebongo tokota na mozindo. Ndeko koyina papa edite kumisa Nzambe loba ndenge Nzambe apamboli mwana mobali oyo na masolo kitoko akoyela biso. Dino pesa biso spot. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na ba partenaires o ba kota la biso, botika biso te, obagisa biso te, Nzamba benye obino, Nzamba bakisela bino ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. Bandeko balandi biso na kati ya chaîne na biso Ediba TV, chaîne oyo la bino masolo mikitoko otulobaka ezali chaîne ya bokeseni, chaîne oyo la yo likambo oyo ekote ya yo oyo kotala journaliste présentateur d'émission Yemoko papa edi akopesa émission pe akote ya yo akolakisa yo lolenge nini yo koki kotambola na mokili ya tata Nzambe. Ndeko keba mokili ebebi. Ndeko mwasi oyo babota bango mibali na grand frère na ye. Mama na bango akomisa grand frère na ye mwasi na ye ya butu. Alors na motema mabe mama na ye aza nango akoma koutilize ndeko oyo ya mwasi po akendaka na ndako ya grand frère na ye juste soki ekomi 5 jours presque ya fin du mois ou bien 5 jours après fin du mois akendaka koyeba kuna ezali ndenge nini pe akendaka parce que soki kulutu amoni ye akopesa ye mwa meya
amemela maman. Soki apesi peut-être $20 ou bien apesi $100, akopesa ye $20 comme argent de poche na ye. Ye pe elle azwaka mbongo wana soki ezalaki $50 akomisaka $30 pa mama na ye parce que kulutu na ye na mama na ye bana ata kokutana te. Mais kulutu na ye pe koto oyo misala eza kosimba elle moko eza kobeba mais azalaki na poste moko ya monene na mosala. Mais aza kaka moto ya mikakatano mpona nini mama na ye akomisa ye mwasi na ye ya butu. Bandeko bokolanda nga na bokebi papa edi na asi avana banda émission oyo napesaki bino petit résumé mpe kotalisa bandeko ebele lelo même pa na biso na Congo même partout tovandi na Afrique du Sud partout na France na États-Unis tozwaka bapele Kenya Angola Namibie tozwaka bapele ebele bato babengaka biso mpona kolakisa biso ke papa edi tala makambo na okutana nango. Nous ne sommes pas venus ici pour exposer les gens, mais nous sommes venus ici pour rééduquer les gens, peuple de Dieu, vous montrer comment il y a kotambula na mokili oyo spirituellement et puis na kati ya kobanga nkolo yango na pesaki mingi ebandeli na kati ya émission nanga yo ndeko mona pasteur na yo na baka na yo oza nango comme na 2024 lobaki te ozwi pema souffle ya komona 2025 nga na pesi yo clé kende komona pasteur na yo po te alakisa yo lolenge nini okoki kotambola na mokili ya tata nzambe kobanga te kende kobikola verité ya makambo nyonso oyo ekomelaka yo awa na mokili ya papa nzambe. Ndeko likambo oyo etondi munene pe esali pasi. Ndeko ya mwasi akendaka pa kulutu na ye kosala spionnage. Spionnage oyo akendaka kosala ezali mpona koyeba kuna balambi nini, kuna bazolia ndenge nini, kuna basalaka boye. Nzoka nde ye ayebaka te ke mama akomisa grand frère na ye, mwasi na ye, mobali na ye ya butu. Ye pakendaka. Sikoyo mukolo moko na kosala mwa mingi, mama bokilo alambi mbika. Apesi mwana na ye ya mwasi kende kotikela mwasi ya grand frère na yo. Ye pa kamati mbika ake kopesa mwasi ya grand frère na ye. Zoka nde mbika wana nde ezalaki po balongola mwana mwasi wana na bomoi. Po balongola mwana mwasi wana na libala wana. Me aboti na mwana na ye bana mitani otobengi 5. Otobengi na anglais 5. Yo mutu aboteli yo bakoko 5. Me mwana nokuta mwasi wana otsalaka wana aboti te. Me yo ozolinga kaka oboma libala wana pona nini otobengi ndoki azalaka toujours zoba. Yo ozali mutu ozali koyede peut-être ndekono ya mwasi. Ozali koyede ndekono ya mobali. Lui peut partir après pour ba éliminer au soki azali démon, pour ba éliminer yo pour dans les rien. Donc chez les sorciers c'est comme ça. Toujours ba témoignage na mingi. Peto la ndeni yango trop ko la de la okoboma mutu wana pozwa nini parce que ye mutu ayedaka yo. Ye mutu apesaka yo meya. Siko ozaka na besoin a éliminer mwasi ya mwana na ye po ye to yebite siko kobima na poisa akoma mwasi na ye penza ya vrai to ndenge. Ou bien erayaka na butu azomona espace te parce que la femme azaki pe mwasi ya mabondeli. Bandeko boyoka likambo oyo. Mingi na yebi bato baka oyo bato baza nango. Mingi na yebi baka oyo bato ekomelaka bango. Yango na lobaka na bino ke na munganga spirituel. Quand vous avez des histoires pareilles, venez avec vos problèmes. Je serai là à vous aider. Spirituellement, avec des conseils, comment commenter. Dans la carte à 2025, il ne faut plus avoir peur. Dans 2024, na kati ya Yediba TV, moi na Congo, siko tozo kota na kati ya Mozindo, ya kokende na kati ya masolo oyo pe masese. Kola kisabino masolo ebele na beti, na bani na bino tina lisolo ya le Brazzaville, oyo azwa mwana na ye akiko kotise na nkita ya kisi. Oyo ya yebaki te. Lelo aperdaki makambo ebele mwana ki kobotela ye kizengi ya mwana. Ezali première histoire. Lelo nous venons encore avec
le même presque qui parle de père. Talandenge, maman oya kesala makambo salite, ya kozwa ya bosoto, ya kozwa mwana na ye moko. Atindi bamemela bokilo na ye, otobengi belle fille na ye. Mwasi ya mwana na ye. Ndoki azoba, ndoki amayele te, yango papa edi na lingaka ba de Robert te, na lingaka batu baka mitema mabete, parce que je le vite en tout et en tout. Ngana evitaka batu musu bako comprendre ngo boy. Mais ndeni jeune oyo, elle muku to to senga ngata musu kamera. Mena, na osengo te, nga nzambe ndako tindela nga ba kamera. Nga nzambe ndako salaki, chaîne oyo ezala kitoko. Nga nzambe koma sa pesi nga bwanya ya kosala musala oyo, donc mayele oyo, donc je vais me battre toujours avec le peu que moi je gagne, pour te kena pesa yo message, yo sepela lokola pasteur Guilain Riguma, oya l'aide de l'éternel, oya pesa ka message kitoko na kati ya peuple de Dieu, oya kolendisa mutu mutu ako comprendre, lokola prophète Moïse, ya nosianga ya bana groupe Ozana, bandeko tobanga koloko, tobanga nzambe. Pourquoi les gens sont si mauvais comme ça? Pourquoi spiritualité ya mabeza na bato? Mwana na yo moko, okotinda bato ba dérober, pe na sima ya mwana na yo. Mais, nalobaka na bino toujours nzambe azalaka juste. Tokoti na kati ya mozindo, mwana wana memi mbika wo. Celui qui n'est pas une mbika, allez. Otobengi, belle fille ya mama wana. Mwana ne kaka moko ya mobali. Pe azui nguya, azui chance. Azui a bote liye, a koko. 5, 5. Mais yi azui bango, alingi aboma mwasi wana. Uta mwana mwasi wana liaka mbika wana. Butu wana lalate. Butu wana lela pasi libumu. Eboy. Nzoga ne place maladie. Et bana mwana mwasi wana. Mbinga mwasi. Quand je parlais avec le Dieu là, je pleurais. Et ça, je me suis dit, so ba yebisinga esala nga pasi na lela kanga bi nzambe pona nini boye okojwa nini omona mutu muso osenge mbongo acheli yo mbongo mais ozoyina ye kaka okotikala pe kosenga merci te mais tu es toujours dans les jalousies. Tu crois que comme apesho peut-être $50 atikali na mususu ebela bombi kuna te ntango musu mobimba na ye nyonso aekonomizaki awa l'Afrique du Sud vit à PTT. Dans le Baranabino, c'est bon, ils ont PTT. Mokumona ndeko kangi $50, $100 à pesure. Mon jus a un peut-être un zéla babé. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vas prendre? On reçoit ni. Après qu'on doit moïnaï. Ou bien on suit l'oupe banaï. On suit bien naï. Qu'est-ce que tu vas gagner après? Je m'excuse. Qu'est-ce que tu vas gagner après? On va gagner ni. Je n'ai pas voilà.
kati ya émission na bino oyo eyelaka bino masolo kitoko nalobaka butu moi tosolola yango. Papa Edi ayeli bino lisolo oyo tobengi tosolola ngai na yo na bacommentaire mpe na koyeme na kopartage nga mpe kobenga ngai na nimero oyo ezali affiche na kati ntando oyo epesaka yo moyen nini okoki kobenga Papa Edi mpo bamanyola yo balakisa yo lolenge nini ya kotambola na mokili ya tata Nzambe. Tokembala moko sans plus tarder, mama wana atindeli belle fille na ye Mbika. Mwana mwasi ne Mbika alala te butu mobimba ebisi mobali na ye fo ezala Mbika oyo mama na watindelaki ngai. Mobali oyo kaka nous les hommes comme nous sommes. Tedi, est-ce que maman na kotindela eloko mabe? Osali ba intervention nyonso maloba. Mais ta mère mutu asali yango. Bandeko na ngai. Mama na yo mutu asali yango. Tala niveau epai tokoki. Mama alingi aboma belle fille na ye po moni diable il faut luka place oyo akotika eza vide po ya kotaka facilement. L'homme peut après makambo ekomimisa ba vérité abiaza kolala alotaka kasangalaka na mwasi alalaka alotaka kazobota bana mosusu na butu. Soko moni baka wana yango na biya bana ba émission oyo mona pasteur na yo betela ye lisolo vrai que vrai na monaka yango et arrivera pas na nga basambela mpo na yo nga natindela yo clé ya 2025 na février koyoka soni te koma na kati ediba tv tozala bapasteur baprofete ya makasi ya minene oyo bazalaka na problème te na bato bango kutu baza na ntina babenga bapasteur de la nation te baprofete de la nation te babenga bango nde mpo na Nzambe bango susi na bango yango wana. Bandeko mama wana pasi elekaki mingi abeli akoti hôpital. 5 jours après abimi hôpital malade emonani te mpona nini donc ka ezalaki kaka ke chaque mois siko mama change stratégie na motema likundu comme aza kotinda fille na ye oyo pa komi une grande fille mokolo azobala te jalousie toujours epai mwasi kitoko alobi aza na beauté ya sambasi na mokili oyo tolobaka ye aza etula te ye bato balingaka ye me aza kobala te aza kaka na nsima ya kolanda kaka mitinda ya mama kende pa kuna ekomi fin du mois tokozwa mwa $50 era okende kulutu apesi 50 ye pa longoli mwa 10 amemeli 40 me apesi suna 20 oyo ya koprimante ye oyo ya kopesa makasi na ndenge atambulaki ntango mosusu mpe semeki wana mpe na ndenge na ye apesi mama bokilo abi soki bapesi nga 50 bapesi nga peut-être 40 ye apesi okombe 20 bongo mwasi natikalaka na combien yoka niveau ya motema mabe mama Miriam Munginda yoka niveau ya bato oyo motema mabe mama Deline Talo moninga ya Claudine Tomba 2025 na yo kuna na epai ozali na mboka Belgique yoka niveau ya motema mabe ya bato leki na ngai Virginie Wassa moninga ya Regine Kaseka tala niveau ya motema mabe oyo bato baza nango na mokili même kokosela bato makambo tokokende tokombata tokosolola tokozwa mayele. Bandeko mwana mwasi aye kozwa maladi oyo ekomi chaque le 25 je m'excuse chaque le 25 ya mois ye il faut abela ye faut abela eli ya kobela mbongo oyo bafuti mobali na ye ekosila abelaka kaka 5-6 jours maladi si tala diable ndenge aderobaka bato apesi kaka na mbika baliaka mwana masi abandi komitungisama azomitungisama kososola mpe mokuse mingi ake komona paster na explike ya bino tosambela totala soki réellement ezalaki eloko batindelaki yo wana nde esali bongo toprie
bakomi koprie baza kosambela bakosambela leta bakosambelaka bavision ebandi koyela bango. Omoni, quand nous prions, peut-être il y a des gens quand on l'obarake, na kotinda moto fe, na mutno sa telemina nzela na ngai, na kotinda moto fe, na mutno sa telemina makambu na ngai, esalaka. Mais kaka ngo chaque butu. Mutu nyonso zaka na likundu na yo, mutu nyonso zaka na motema mabe na yo, yo salaka kaka likambo oyo. Na kotinda moto na mutu ya zaka na likundu na nga. Eza komodiri yete, yo tindi kaka moto, na moto yo asalaka blocage. So ekomi na tambo lingo pambola ma moto wana sala. Quand il fait ça, je vous dis la vérité, vous allez voir. Soka ye vers yote, or qu'il de vers l'autre, dure la vérité. Ezanga muna salaka, sobolo pakalabo. Naboko tanga kombo. Ezanga muna salaka, leki na ngai force kalamba epa yo zali bamote bele oyebi mokambo na lobi ezanga muna salaka leki na ngai force kalambai force tranquille peti na ngai moko ngai mutu nasalaka ye bongo. Quand tu fais ça na ba prière na yo okomona résultat oyo ekobanda koyela yo. Ndeko kolanda nga na kati ya Diba TV mwana Congo na yebisaki bino 2025 na ye na fongola ya sika. Fongola oyo ezali ba émission ezali ebele oyo na bana komanyola malembe. Donc awa siko tozali na Dino Media oyo ye moko yebi caméra kitoko na kati ya 2025 azali le grand caméraman azape na kati ya ba émission asalaka ba filmage asalaka ba reportage. Donc benga numéro na ngai okozwaye facilement. Ndeko bango bastindiki moto wana abi non na beli mingi 7 mois nazomonaka abi oui totinda moto wana ekei kozwa leki ya mobali na ye oyo azalaka messager ya komema basango oyo azalaka flic spirituel flic démoniaque flic oyo ya memaka ba message euti kuna ekei boye pona kokotisa diable na kati ya famille ya grand frère na ye ebandi kozwa ye bongo boyoka likambo monene oyo ekomi kosalama pa mwana na mwasi tomela mai tozonga mpo bana kolesa noki nzambe akosaka te. Nalobi na bino ke na kati ya Diba TV mwana Congo papa edi soki omeki ye okozwa retour. Komeka papa edi te, koanvie papa edi te, kolinga pe te oyeba papa edi akomi boye mpona nini kosala yango te mpo okozwa frappe spirituelle. Premièrement na nga moko na kotindelo moto moko ya kosakana te sans crainte mpo moto na nga eza ya reine te, moto na nga yali moto spirituel oyo eza kolakisa lolenge nini ya kobanga kotambola na mokili ya tata nzambe. Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman atika église. Alors là qui bien té. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie basonge bakati basonge ba memene ba dispensaire amike mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotani mama. O mama zongo lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama, mama zongi cheni. Mama zolia 3 fois tongo medi poko deko nanga elo musu sepelisi ngai misunga homme de veillard oyebi ke bana courant ezokata soki esalika manœuvre pano eyali tan bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda
kosala. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto dérangé kaka na mutu na place la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Donc so futi mbango nozo regretter te. Awa tu bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala ezanga. en tout cas ya masati emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bambongo na pinda ya pampa mana c'est fini tout ça bongo liango lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous kana fin du mois na pemi te non tika ya panda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme on a commis le bâtiment misunga babe Voilà de retour na kati ya émission na biso chaîne na bino oyo elaka bino masolo kitoko oyo tobengi Ediba TV mwana Congo mpe na kati ya lisolo oyo tobengi yango émission tobengi tosolola yango ngai na yo toyeba nini tokoki kosala naye kopesa mbote na bato nyonso oyo bazali na bafondation na bango na Kisasa mpona koencadre kobomba baorphelin naza sur bapublicité na bango bokomona napesi mama Shela mwanda bambote epai ozali na écurie na yo mobimba mpe na groupe na yo mobimba na œuvre oyo bosali ya kobatela mpe ya kobomba baorphelin epai oyo ndeko na $1 na yo ya pamba ekosunga bana wana bana oyo bazali baboti bana oyo baboti babengana bana oyo baboti babenga bandoki ekosunga bango toye kopesa susu fondation monene ya mama Avida mama wana aza pe na kati ya fondation na ye oyo toujours tobengi bana etike baorphelin baoyo bakufelaki mama na papa baoyo bana oyo bafingaka bango bandoki babenganaka bango libanda po te bana wana bazangaki epai ya kozwa lipa na mai ya komela mama Vida awuti mosika ayei kosangisa bana wana bachaîne ba publicité na bango eza koleka na kati ya etando oyo pe na kati ya émission oyo ndeko yo moto tutami sunga ba œuvre ya mama wana sunga ba fondation wana Zambe akobosana yo te Zambe akopambola yo pe akozongisela yo mingi na oyo yo ozali kosala bandeko balandi biso na kati ya bokebi tozongi na kati ya mozindo ya likambo na biso oyo tozali koloba oyo tozali kosala oyo tozali kolakisa bino ke mwana Nzambe lolenge nini ya kotambola bakoti prière bango na pasteur basali baprière ya minene Nzambe alobaka bakomi mwana mwasi oyo azalaki motindami abandi komona bareuve oyo tobengaka bandoto alobi azomona moto alati elamba ya pembe elandani successivement donc na bandoto na ye nyonso azomona moto atelemi na elamba pembe alobi yo fo telema okende kosenga bolimbisi pasemeki na yo na eloko oyo bosalaki ye eloko oyo boyaki kotia na ndako na ye mbika oyo memaka yolali moto akolakisa mbika ndeko tala nivo mbika oyo memaka oyo kende kopesa ye kende komanyola verite yo oza innocente me mabe na yo ozofuta ezali ke paske yo ozali moto oyo olingi kodétruire vie ya grand frère na yo déjà grand frère no asabandi kobongama po akima mwasi wana po azoloba bien chaque mois mwasi mobimba azalaka kobela source euti wapi mama na yo ndeko botala Nzambe ndenge asalaka ya minene ndeko tala Nzambe ndenge alakisaka moto abibisaka moto na poisa chez Dieu il n'y a pas de hasard pa Nzambe ezalaka vérité rien que vérité tala ndenge baobimisa bango na poisa
yo moto okolanda ngai soki osalaka biloko ya boye tika. Papa Edi navandi mpona loba pamba te, nakoloba avec plusieurs énergies pour t'éduquer, plusieurs énergies pour te édifier, plusieurs énergies pour na kolakisa yo lolenga nini okoki kotambola na mokili ya tata Nzambe. Tika mabe, tika masumu. Alali message ye lisusu akoki te. Ayebi te ke mama na ye azaka njor otobengaka ndoki de Robert, les mauvais esprits bato mabe bandoki moto aza mpona kokitisa bato na se, moto ayebi akoyisa moto. Ndeko na ngai Vox na kati États-Unis landa lisolo oyo malamu. Mama Deborah Diba mbote ebele epai ozali 2025 fungola na osozwaki. Ndeko tika motema mabe. Ndoto eza ko se répéter po bango baza ko sala ba prière kuna ba ko tinda ba moto partout epai boye. Mwana mwasi akokite akiti ye moko malembe akekoluka personne na ye. Alobi se meki nana makambo kosoana yo me nazo kosoni mpona ye biso boye toluka basali ya Nzambe nake dobetelo masolo oyo deva basali ya Nzambe. Comme la fille palandaka émission oyo Ediba TV a hésité te, abangi te, ayoki nkele te, ayoki somo te. Alobi na kobenga na papa Edi le tanga nazokende komona basali ya Nzambe na belle sœur na ngai nazobenga papa Edi pote na manyola lisolo oyo ya makambo oyo eza kokende. Akei nde pai bakendaki kodécouvrir que mama na ye azali moto ya misala mabe akomisa grand frère na ye mwasi na mobali na ye ya butu. Ndaye na lisolo na kati Ediba TV. Ndeko yo pe mema lisolo na yo kohésitaka te. Yo moto olandi nga na mokolo lelo na ba commentaire o retenir nini? Comment commenter pe aimer zwanga partager ngai na moto moko pamba okozwa clé pe okozwa lobiko ya seko na seko. Bandeko tala likambo epai eyali kokende. Bakomi kuna mwana mwasi abimisi makopa loba na ye abandi koloba ngai boy naza kolata naza kolala na butu na komona moto akoya butu moi akoloba na nga boy na komona boy akopeta nga fimbu po akoma kozona ba chicote donc nakoki souter. C'est pour ça que je suis venu vers vous pour avouer, dire la vérité de ce que moi j'avais fait. Moi je faisais l'intermédiaire de prendre le message là-bas chez mon grand frère pour amener chez ma mère. C'est ma mère qui m'a envoyé. Ah, tout ça, vérité bibi. Yo kutute mama na yo ebo yobika na makambo ndengeli kaka. Soki mutu ba ole kisala délivrance de abengi biso pour to kabula yango ete ya batu oyo baboti na bango bakotinda bango. Peut-être mama na yo pe azape motema mabe, mama na yo pe peut-être azali ndoki, peut-être mama na yo pe azostambula lolenge mama wana tambulaki keba yaka na lisolo papa Ediba TV okozola ngo fongola kovanda na lisolo wana na motema na oyo eza mabe. Fongola motema yaka na lisolo wana munganga spirituel akopesa. Parce que moi quand je parle avec des gens au bayaka na ba masolo na bango bayebi ba conseil nini oyo nga na pesaka bango, bayebi banani oyo nga na tutisaka bango po baleka pe na ba délivrance ata na mosika ata na pembeni ata na totambulaka tokozwa mutuka tokokende koluka yo. On va prier pour toi avec nos pasteurs, avec nos prophètes oyo bazali na kati ya Ediba TV, comme prophète Pachu azali, comme prophète Nico Maloba bazali bakosambela pona yo pe bakotiama wana nkolo ekita likolo na yo na masumu oyo yo zali kosala na mokili ya tata na Nzambe inconsciemment oyo yebaki te. Parce que bato ebele bakotambola, ce sont des brebis perdus
alobi nakei prière maza na kati église te. Alors na kati Diba TV okoki kolanda nga oadui quelque chose lobi ozongi na kati ya église ovandi oui nateyami olandi mpe pasteur no oyo nalobi boboya bapasteur na bino te olandi pasteur no oyo azali koloba mpe eteyisi yo soki azali motu azali na force na nguya oyo lokola biso toza kopesa force na nguya na maloba mpo komona okobika mpe okozwa lobiko ya seko na seko. Bandeko balandi biso na kati ya chaîne na biso Ediba TV tosuki lelo awa na lisolo oyo kitoko toyelaki bino mpona kolakisa bino lolenge mutu akoki kotambola inconsciemment on t'envoie quelque part mais tu ne sais pas de message de quoi il s'agissait. Naza kosala nini naza kosala nini nalingi nasala nini mpe nakopesa message nini. Changeons nos mentalités, tokomi na 2025, lobi kozala 2026, lobi kozala 2027, moto na moto aza na arrêt na ye oya kokita. Continuité ekozala lokola lelo tozali na arrêt ya ndeko Christian pasteur Christian Dakumuda. Lobi kozala ya mutu mususu, sima lobi kozala ya oyo, sima lobi kozala ya nga ndeko yikampi koyoka maloba malamu ya papa Edi oya yeliyo. Kotia te okobongwama te me ngai nasengaka mpa nzambe na baoyo batiaka nzambe apambola bango, nzambe apesa bango force, nzambe apesa bango efficacité ya vie, nzambe alakisa bango lolenge nini bakoki kotambola na mokili ya tata nzambe. Naye kopesa mbote na leki na ngai ya monene oyo tobengi dadi nga nabengaki mingi Dafra nitu 15 yazali na mikili ya poto naye kopesa bambote epai ozali na ndenge olandaka Ediba TV mwana Congo zwa sikoyo makasi ya kopartajaka chaîne oyo ya ndeko na yo ya kulutu na yo ya moninga na yo partage yango ndeko dadi nitu na kombo nga nabengaki mingi Dafra toye kopesa bambote epai ezali azali pote na bolandi émission oyo malamu naye kopesa conseil na bamama oyo tobengaka bamama bokilo oyo bazali bavrai ndoki botika motema mabe wana botika motema mabe toye kopesa bino bambote mpe bochange bizaleli na bino na bakaraktere oyo bosalaka na basi ya bana na bino bochange yango bochange tokomi na 2025 vous allez changer vos caractères bochange bacaractère wana pote nzambe afungula baporte mama oyo calcul na ye ezalaki mwasi wana akufa nazobosalaki ekomi koderobe meme mwana na ye moko na mbongo oyo azali koganye na mosala botala ndenge satana ayelaka biso bamessage toujours ya mabe. Napesi mbote na ndeko na ngai moninga na ngai monene Edi Kanto na mboka London bambote ebele epai ozali. Napesi mbote na moninga na ngai le grand boxeur Shai mabanga otobengi Shai Tambwe mabanga na kati ya mboka Londres boxeur monene oyo azali kopartage Ediba TV sans crainte pe azali kopesa ba message kitoko na bandeko oyo nyonso balandaka chaîne oyo bandeko balandi biso na bokebi naye kopesa mbote na mama Patricia Diba Lucivika motema ya papa Edi Diba na pesi mbote mama epai ozali continue kopanza chaîne na bino oyo pote ememela bino bamasolo mosusu lobi ya minene pe ya sika tokutani na bino mokolo lobi soki Yesu azongi te.